Mbote mingi bande kwa landi HP Media manaka mamino wasepela kana mumbu na bino kombo ya nkumuntu la bantoni balokanga nkiambule solote ko ima bukembe menya mane balembu azanga bukilo kaka mbo finga kibolole wana kangeli omboloko kolia to kobwaka bakana mbeli bazokande keso ina nzeta kolala wapi bapesa mbwa nyama kabola bateka moyibi po basoma ndoki nke matale kundenge makako alia ka mondenge te bamataka bwato makoko makolongulu te liboke ampondu na tindela ko epanta batope mosuni antaba na tindela ko epanko ekomaki te tembe na mbula okopola ko katalole muté pour la linza lelo lobi okolia engbele likako liko nzete balambela ka mosaka te omwendo le fufu pamba esopio yenga yasolo ndiko balandi na zaina sai pamba te lo beti bongo libakula mo yakolanda mo na bino kumutula na HP Media na lisolo monene oyo ezailo kola bongo esika tokosala so na biso na basi ya kisasa pe mibale ya kisasa basi ya kisasa bafundi mibale ya mpoto ete mibale ya mpoto bakoma kokwa bango lokola biloko bakoma kokwa bango lokola lisano kasi nazali ngai moko te nazali na bandeko tokosombi tini ya makanisi ngai na bango po ya kopesa likanisi wana kasi na kolinga ete moko amitondolo apesa kombo ya yeba ye ebongo tokokota bongo na mama liso na biso oyo basi ya kisasa bafundi mibale ya mpoto balobi ete soki mobale ya mpoto alingi akomi kosenga ye kaka alakisa ye bolumbu na ye montaka na ye na kati ya bililingi tope na nzela ya lokolo ya mondele tope telefone kasi bapesa nano bankombo na bango ebongo tokoyeba kotondolo mbote mingi ndeko. Merci papa mbote mingi na pesi obotonte mingi tokoyeba kombo na yo ozwi lisangu mipesa kombo na yo bandeko bayeba yo simba kombo na ngai Deo mwana yolo Deo Nzondo na fin na yo quartier Euro Nord. Je suis du camp de Kinshasa. Merci. Merci Kumutula. Patricia Nzumba. Merci Nabino Balandi. Guy Itonga papa na Obed. Ya solo bandeko balandi na kanisi pe kuna na ngamwa bililingi na zenga imoko te na sima mibongo na imoko Junior Mopidi oya simbi biso penza kuna na bililingi na nzela ya Masini kasi wana tokopesa nanu lisangu epa ndeko Patricia Nzumba pamba te yazali mwasi moko wana kati ya mibali toka dano boleli na ye basi ya kisasa bolobi boni. Merci Kumutula. Oyebi bien na ebisaki oke tokomi be esclave mibala poto akomi ka soki alingio lelo boni ça va comment on nani wana Facebook pesa numéro na yo bokomo so na WhatsApp Kumutula esala ka intime na pamba tindelanga photo mutakala tindelanga photo zani tindelanga ba partie intime na mona fondé to lembi Kumutula yango lelo na yo leka na émission to tuna bango balingi nini posa na bango eza nini na banzoto basi mutuna langa yango na yo tuna matono mingi na kanisi bandeko boyoki ndenge nini Patricia Nzumba aye kolela aye kopesa ntangwa na ye pona tina ya mibali ya mpoto kasi maso wana mauti boni tokena epa papa Guy Itonga amekana no kolimbola makamonde ko Patricia Nzumba alobi basi ya kisasa balembi likambo mibali ya mpoto ya kosenga bango bililingi na bango ya bolumbu ya motaka ezali penza malamu te kasi Guy Itonga yo moni ezali ko uta wapi tina nini ezali kosala mabongo yo lobi bo. Merci min Kumutula nga vraiment moni mabe morotezan esika wana mabe zawap so lingi mutu olingi na makamunyo soti boso asengi mabe nini bamonka ya otinda photo ya bolumbu na bango mabe boso yo lingi ye bolingani so atindeli ombongo oboya te pona ni il faut on dimanyoso la kise ko lingi etikele amona ba photo nyonso amona nzoto momba poye ba esika boeza yango na mabeza ten Kumutula yambo toki na kopesa lisango papa de tozongi na ne papa Patricia Nzumba oyoki ndenge nini Guy Itonga za ekoloba okobakisa boni bolingo asole sengeli kaka otinda bolumbu na matalatala mindele tope boni yo loba nanu pesa nanu kolela wana tina nini omone bolingo ezali te na kati ya likambo oyo papa Guy Itonga lobi pona bana mpoto. Merci Kumutula. Naoki nangande papa Guy lobi. J'espère que mibali mutu babala biso to bala mibali te. Alors mobali akosa l'effort que lelo na futi billet na komi na Congo na yo kutana mwasi on lingi parce que bon ton ba linga biso a linga ngate ke o poto sala ba aventure so peninte a linga ngai pona koma mwasi na elobi atanga na ndako comment mwasi oyo zo relation za sérieux pourquoi linga o mona na intime na e na photo boye et ça bien biso to senga bon na bango te net de ma part mutu mo be na yebite
non na monate to kute na téléphone na bando senge mbongo et bimisanga moins sérieuse et bimisanga moins sérieuse et ça peut na ba fille au bon se comporter bongo akute na mutu akute na mobile mobile direct akum ko singa mbongo yango les autres pousser bango basinga biso ba photo est intime mais de ma part na sala ngoto na bando singa mutu mbongo mais mobile kanda sala be fort liboso pour gagner am pas moi si entre temps on a une photo intime atinde le ata sans photo ya kumutula ati lo côté mais elo mo boye pour l'accès cause moi sinanga kanga photo ni tindelanga kumu likambo ko na ba pasteur o bazana poto ba sala ngo pa biso ba fille tindelanga photo est intimité kumutula trop c'est trop ya solo bande ko balandi tolobi ete kisasa makambo bino moko bokolanda kasi na kopesa nano lisango epa ya papa deyo apesa biso nano bolingo solo esengeli omona nano nzoto ya mwasi yambo ete olonga na ye yambo ete omona baboti na ye tope mwasi esengeli po alakisa mobali ete alingi esengeli atinda yango tope boni malobomboka yo po ete baseki sasa baleli pona bizaleli ya mibali ya mpoto bakisa mwa lilo. Merci papa Kumu. Na sepeli mingi ndenge notuni ngai mutuna oyo likambo oyo na biso mibali ezo sala biso binya passe ezo sala passe pona nini ezala likambo moko ezo nyoko la molimo ya batu tokele nango gauche à droite te ezali na kilokoso na kimotema moko ya jalousie pona bika ke mobali wana za na poto yo mwasi ana Kishasa aibi ka reçoit esprit na faiblicité parce que yo osana continuer souffrance. Ce n'est pas ça. Et ça bon côté. Même bande konabiso ya basi. Bosa na kata Kishasa. Il faut y banano mobile lango malamu. Et bon so mobile lango san doki na poto. Abengi yo na biloko na biso le loto sa ko mona na babilili ya likolo. Abengi yo oh te papa maman na lingi yo te talaboye na lingi avant to ke na mona yo malamu benati na ba para na ngepa na yo il faut tindela ngai photo na yo ndeko sali ni otikali motaka mais e bande ndenge nini yo mobali wana okota directement na ba point stratégique ya njoto na ngai mobali ya soka lingi mwasi il faut anyoko mapona mwasi il faut anyoko makapona mwasi wana zaki yo mwasa sengio ngai ko boya to ngai ko pesa na tuni soki yo papa de mwasa sengio photo ya molumbu na yo oroboya to pesa mwasi pa na poto nakopesa yango te nakopesa yango te liboso photo ye bana bisaleli te nakozonga na esika moko boyi na ndakisa bamindele pourquoi bacha signe ya fiancé bacha liloba na fiancé pona nini poto ye bana na lubizaleli avant to kota da ba option mususu o etali ko sangisa njoto ya mwasi na mobali c'est ça le problème et ça tika pona mobali wana za na poto alobi que non chérie na joué na Facebook en tout cas na sepeli no makasi na lingi otindelanga photo na yo otikali mutakala ozali boye papa même ye mobali wana za na poto kuna bon soki mwasi ngo na Kishasa bazandoki yoko ye bandenge ni bon yo pe mwasi ngo na Kishasa wa mobile wana za kuna na poto soki azandoki yoko ye bandenge ni est-ce que bino moko eloko iso sala biso pasi mpona nini bandeko la biso basi ba komi na lokoso moko ya mabe et komi ko tina bango tina kufa mpona nini lokoso ya kolula biloko ya mukili ezali bongo te ndeko na ngai bandeko na biso basi il faut bayeba mwasi ya valeur amipesaka nchoto ni valeur abombaka nchoto na ye po mobile azo luka ye amona pasi pona ko matina esika oyazali papa Deo bazaka ba aventurier papa Deo baza sérieux eloko eboma mibali na biso baza sérieux baza ba moins sérieux basali ba fille ebele ba aventure bongo papa Deo tinelanga photo au salibo après ça a publié yango akoba non ba comme ça biso lokwa ba torchon toza suna respect pas mibali te alors toza na besoin respect wana papa Deo toza na besoin respect matono mingi na okabwa lisangu na ibini to okabwa lisangu na papa Deo penza asi atoki na moni kande se ye kasi papa Deo go baksaboni na likambo petsa nzumba alobi na pesi matono mingi na ndeko na biso mate ye pazalia watete ye déjà tozwa petangwa kosoana ye baksana papa nakoloba boya au moins tant ngai mobali na la posa ya mwasi so na la posa ya mwasi il faut na linga il faut c'est obligatoire
ke naza na posa ya mwasi lokola naza na mboka bapaya basi ya bapaya toyebi bizaleli na bango te toyaka kokutanaka na bapoto bokende kokutanaka na bapoto na bon ngai naza nanga na kata Kinshasa ona nini mbala moko nakende kolakisa foto na ngai na esika wana non eza bongo te il faut toyebana nanu bizaleli ube famille ya mobali eya komona ngai photo na ngande kozala famille ya mobali soki moni ngai basepeli na ngai ok d'accord ke atwande ko lapso moso ya boy mosi pe tango zokamata ka photo ozotina ozana esprit faible mobali wana zokamata mama mosi ya lokoso mosi azalaka lokoso te tout totali na bande ko lapso balanga nzembo ndenge bayemba en tout cas vraiment mosi ya bongaka na lokoso te mosi ya bongaka na lokuta te mais oui oza lokola mibali wana basoko sabino baso sabino na ndenga lokoso pour ni motema kolula na lula kaka nzela wana ko kende poto na kende polo ko bonga mobala poto soka ye awasala ngai ba kusala ngai bo non bonso mobala na samabe esa foti na moko mosi ah wana toyoki papa deyo kasi papa itonga olobi boina makambo ndeko na deyo alobi ndeko nga deyo namoni azana mwa obunga mke alobi mingi meloko kaka alobi eloko te ye moi balanga nzembo baemba balanga nzembo pe baemba boy monde à love ezaka bolingo ezelo mususu te kasi yo so linginga il faut na banzoto ata na omona boy na ye bangote bona ye bangote po tozana musika esengeni mamna mona penzo tone ba ah mwasi nangaza po mibali pe bakoyi mayele basi pe akomoko sa mingi au moins mwasi mswa sabota ba misatu mine mitano moi ma belle c'est quoi nango mais azoko sabota tenin pour mobala mona est sérieuse yango il faut tout apeto ba penzo tongo eza boni boni ata elamba na osomba il faut na mona na magasin na osombe lamba na mona magasin na ba pesanga chemise wana magasin te nga moni ba mibali baza na raison ba mona banzoto ana avant ba yeba po ayeba nzoto eza bien te mibali ba na ba na raison ba jo bossa toujours bon moi je vous appuie avant bongo photo tala nzoto mobimba yebela omoni ko atara omona tamsu moi mabelelis moi netira moi genre moi okwe amke mais déclassé tala yeba déjà zaneni po opona choix esa ma pe na photo matondo mingi ndeko mate okinde papa gitonga lobi tolobi toko sola toko kabwali kanisi ya moto na moto basi ya kisasa boleli mibale ya poto tindabe mais papa etonga lobi ezali kambote ata nguba yamba kosoma nguba sengeli otala na kati wana elobi gitonga elobi ngaite matete obakisi boni nena lo babo mibala poto balekisi makasi balekisi to lembi comportement mibala poto eko mabe makasi olingaka moi si faut moi ça l'action no partir njoto no eza sensitive so lingi moi si faut mo ya sur place au futi bien na okitiki omoni moi sango njoto ngo lingaka oluka omona ngo ndenge ezali omoko a live keko la kisa ba njoto baso kangi photo bola kisa nga na Facebook et WhatsApp ya bien te ya kitoko te mais ba fille na ba kinde ba komo lekisa mabende bali ko mona mobala poto te mobala uta poto ba on palpiter makasi ba fille akini ba complexer makasi mabe eza mabe ah matondo mingi to kene malema to baki liso na biso ezali mokuse po na bande ko to meka ko sosola kasi to zonga samalo papa deyo apesa mo atoli na ye na basi ya kisasa pe mibali ya mpote bongo na suka pe opesi mo mbote na bande ko no poto ko ta mwana ngonga to komisiko na ngonga ya toli to kininge basi ya kisasa baleli basi ya kisasa balobi kasi yo siko lokola moko mwana akini ya solo ozali pe na bande ko na poto ba camarade pe be na poto na kisasa pe baleki ya basi pe bazali mingi toli moko na mibali ya poto pe toli na basi ya kisasa e bongo na suka opesi pe mo mbote na bande ko no poto to kabwana yo lelo merci mingi na ko zonga lisusu boy na koloba boy bande ko na biso ya basi bolingo ya musika ezali pasi mobali fa linga o pembeni ayeba yo malamu soka yebi yo malamu te eza pasi bongo soka zuyo ke yakino kuna na poto ko kato mitrai toko suka na wapi po yebi famille na yete azuka kambona na bolingo ya telefone bo ba kamati pe atini ba mikanale yaka libala yaka to fanda osimi penzelo matina avion oko okuta na mobala kuna na poto akamata bomio kuna bakolanda bakozwe epai nini ezalaka bongo te bino pe bandeko na biso mibala ya poto bino pe bolekisi boye pete atako balobiki yo za na poto yo kalisi mosi nyoso to zali mosi ko bala hein redi azoyimba kona nzema bike libala ezali lipalangu bate hein
okamata mwasi wakomi kuna na poto balukeli yo okosuka wapi tala ba dépense osalaki est ce que yo mwasi na tango ngako bala e obetango zala na ndako komona mutakala mwasi na te il faut que olinga mwasi no mona mutakala ne na ba photo ezalaka te bile pe bandeko so mibali ya poto bolekisi botika bizaleli wana so ozala posa ya mwasi yo moko yaka Kishasa obetinda famille na yo bakende balukeno mwasi boye ndenge ba papa na so kala basalaka na kozongisa boye tala basi ya lelo oyo babalaka malamu ezalaki ba papa na biso ya kala mwasi oyo yabali kaka mwasi wana ti bakaboni na mwasi na ndenga liwa mais biso ba jeune lelo ezali pasi na bambasi toza kolingaka ya tia point awa o salani moi sa Facebook okay na wapi azanani ngako kolinga moi sa Facebook te il faut linga moi si wona kina mone ninga bimaka la porte le pangu na bango ba parents ne bazo mona peut-être oui na ça ko mitungisa mapona si mais balobe te olingi po atindele ba photo na Facebook yo moko senga ki mibala poto kasa na lebe question eza ba erreur biso mo pe mibali tozo kufa na yango pona nto kinga na ba biloko wana eza na eloko moko te ezosala ngai nini OK merci na pesi bino mbote na bandeko na biso boza kuna na mikila poto bota la biso toza na kata Kishasa mutu nyoso za na poto yebi ngai deyo mwana yolo na za na veni fimi dikando mwana kine ngai hein OK na sukisi wana to mona ni à la prochaine occasion matondo mingi bokula kadeyo to pesi obna longonya to komi venda epa ya ndeko na biso Patricia Nzumba ameka pe ko pesa toli na mibale ya poto pe basi ya Kisasa poto komi kugenda penza na suka ya manaka mabiso ebongo pe osemboli ko pesa mwa mbote na bandeko mibale misato oyo ozaina bango ko pesa penza mwa mbote kozala penza malamu mingi mwa toli na mibale basaka makambo bongo na basi pe basaka makambo bongo bongo toka. Merci Kumutula. Na zekisu papa deyo. Merci beaucoup. Na peska conseil mibali bo changer. Mibali so lingi mwasi mibala poto bino mibala poto bolingi nini. Soko lingi bolingi biso. Ofuti bio yete. Omoni famille nanga poto bolinga biso na lingi yo vraiment sérieux na bala yo na tsona ndakuto boy pété. So lingenga futa biye zaloka papa Claude Motema mairie solo asala ke fort wana az exemplaire mibala poto ayaki abalie akena yebo bala biso botuko kosa biso. Merci Kumutula na pesi tanya budi mbote mosa mwindu garçon pano e joka na pesi mbote belé Yannick artiste bambote na yo na bosanité mobala ndinga mobala mwindu Christelle Singa les fashionnables mobala mwindu mobala mulai papa ya mwana donc bosani ote ba gros bisous na yo Mary Solo na Fairland Christian Sanduku ba gros bisous na lingi bino mingi bana poto Mbenja Cisco na pesio bambote belé Alain Taka bambote ba bisous merci Kumutula ya solo papa Gitonga moi 7 soki pe toli ezali soki pe likambo bakisa et bongo to soki pe na moi mbote na likambo bakisa kaka bino pe bandeko na biso mbali ya poto tozala quand même discret au moins so sengi pe muninga po sepeli na yo atindeli yo photo na ye eza ba partie intime na ye aza mwasi na yo bomba kolakisa mtute na banza na robomba wana et ozala bien mwasi pe ozala na confiance na oke oza mobile mo dans l'avenir soko balie mambo belanda robomba vraiment conseil repesaka ango wana pour la bambote en tout cas anga comme d'habitude boyebi le number one à tout seigneur tout honneur na telemi AMT Adolphe Mouteba Chilamouina le patron des patrons je le confirme na pesimbote belé na Cédric Tonga le boss de Londres le jeune millionnaire c'est confirmé l'homme qui compatit au malheur de sa famille José Itonga Chai made in London Yao Bambote Mimi Tonga ma petite sœur propre gros bisous sans oublier Mandi Djanga Zola ma petite chérie Raph Loaka mon ami personnel et d'enfance Tellement Bosé Belé Sylvie Mbak maman Tracy Caval Arnold Betty Herman Bet Nakatia Bundesbo confirmant JDT Nakatia Bruxelles Bosé Belé, pour comprendre que toi aussi ces missions, les lotes Bibiche et Sanga, la femme de bon cœur, Gisèle Pouloussou, maman na Kenin Lemba Nzimbu, na Francoville, na France. Ba gros bisous na bino, merci. Matondo mingi gitonga to komi pa ya tete moi toli asuka na basi ya Kisasa pe mibali en poto et bongo popesi mo mbote na peut-être suksa manaka mabiso. Nga lobi boy.
conséquence ezali ya makasi po koza bo otini ba photo mobala on peut lobilo pa bali na epeyote o comme le pe ndako no ya libala mobali no akomona ba photo makamombo abuzo bo salaka risque déjà yo ba fille qui il faut boza mayele il faut boza rassage mobala poto mo pa ko pa bambouyer na opeka baby slow kama kamuna bo ba kei nai o tie espoir na mobala ngo pe poto o sa ne pe lo mota kei faut boza la kama ele mais mi bala ba poto ba série pe bazali tandi kama papa Claude papa moi longola soni taka mobala meri solo bezia mobala poto nde ya solo nde wana wa longola soni bo afuta biye na ye aboyi na ezala nango ke wa ba photo ya ba Facebook lo ipa bali na epe mwasi yango pete atiki ye lobi le ba problème mais tala kaya bali babala kaka ya yango wana taka respect yayo yango wana papa Claude respect no makasi mobala poto ya solo ya malonga ezande yo na pesi ba motela ngana tani ya budi mwasa poto makasi ejoka gaso pano ya bino yango yo ba motela bino yango yo ya solo bandeko balandi tokomi na suka tokosukisa na ndeko na biso ya mwasi tokosukisa na ye po etapesa mwa toli ya suka la mibale ya poto pe basekisasa mpona bolingo ya Facebook tindelanga mwa bolumbu mwa motakana mona bandeko ya basekisasa baleli balembi na bosani te kotondo botondi na ye moko Mario Kikando Transmadada agence na biso ya transfert olingo tinda mwa biloko na Suède olingo tinda biloko na Kin Transmadada esi ezonga ekozala mpenza malamu mingi mpona bandeko ya kisasa pe ya mpoto oyo ndeko ya kisasa olingo tinda mwande kwa zana Suède mwa mbinzo mwa kwanga mwa mfumbwa Transmadada esi ezonga epa ya vie Mario Kikando motema mama Odile ya Kikando na bosani pete kuna na kati ya Suède kuna mwasi ya pembe Thérèse Kamani Kaya Dessin soin esika zali kuna fondation Thérèse Lisungi na Suède na pesio mbote na bosani te Mike Kamani toko benga le jeune patron Mike Kamani papa na Mia le jeune patron solo à dollar na pepi mbote siko zwami na bosante mobali ya mpembe akenda poto na ntongo ya mbososo abeta kokoko nani wana Yannick Ntula na pesi mbote wa pepai ozwami kasi na bosani te bana nyonso ya mpoto ba diaspora nyonso obolingaka kumuntula esika bozwami na tondi bino botondi pe na bosani te botondi mingi na ndeko na ngai JC Mopidi azeko tombela pena mbotama elamu na ye na bandeko nyonso bazeko tala ye papa Emma Pidi apepi penza mbotama elamu na Judith Iyanzai apepi penza mbotama elamu sika bazwami kuna buno bonso bolandi toli ya basi ya kisasa ningi baleli pona mibali ya mpoto bongo pe bino mbe mibali ya mpoto boki ningi bandeko na bino ya basi ya kisasa balobi oya moni ete esepelisi ete esuye na motema boyeba ya solo te bolimbisa pamba te monoko mpaka elumbaka solo kasi bimsaka maloba ya kitoko pona kosukisa ndeko Marlene Bakisi boni na mwa lisolo yango atako yaki na mwa retard poto komi na ngonga ya suka bakisele mwa kitimbango po ye azalaki bina mobianga na biso kasi azwi mwa koko sonta nzela po ete akoma na esika oyo abakisaka mwa moke pona bolingo wana ya tindelanga foto bolumbu ubakisi boni na mwa suka pamba te oye atako komi na mwa ngonga suka bale ngo balinka fota ba bolumbu banda bo wanda mona ba bolumbu banda bo zala bo mwana misube banda kingira ba na ba douche tile lobo sisa kapo sa bolumbu te ka bozaka mke so bosona batu tindelanga libele tindelanga lisoko la kisa parti yo poani bolemba ngote bolemba ngote bambote mingi na bavie na ngai bele boze bele misi Marlene ya mona pesa na pesa mbote mwa toli na okyo gangi mingi balinga kaka komona banda bakola soki pe boni wana malobolobi kasi mwa toli pesa mwa toli na bana kisasa ya basi o batindaka ba photo wana pe mibali ya poto o basengaka bana basi kisasa ba photo wana mwa conseil bon pour na biso ba basi kotinda ba photo mitakala na ba Facebook bakata bolumbu
otinaka bafoto mitakala bongo eza bien te eza vraiment bien te mobali mosusu mpa kolinga opa sambuso ka na kanala bafoto wana yo kanisi otinda na bolingo bobebana to nini azwi asambwisi osambo ndeti ebele tomonaka omona bapiblie ye likolo ya osalaka bozala mpe na bareserve so mpe bozotinda bobomba elomi eyaya bandeko na nga basi bobomba mpe ata display yaya so basambwisi corbillard nyonso tu anjoto so emonana corbillard nyonso tu emonani basambwisi yango basambwisa esuti na display yaya tobomba display tosala ata corbillard pamba ekenda nango ya solo toyoki ezali mpenza mpasi mingi ndeko alobi bobombaka ata corbillard kasi biso tolobi na corbillard na display sengeli kobatela yango pamba te nzoto ya mwasi ezali tempelo ya nzambe soki mobali alongani na yo asepe na yo amona baboti na yo ekozala mpenza malamu mingi koyeba komilengele natoni botoni na mama GH kuna na Londres mama GH na Londres kuna napesi yo mbote nabosani te papa Edo Amani Jansi Amani napesi yo mbote mama Bete na Allemagne napesi yo mbote supa malonga eumisaka fufu te mwa moke fufu esili soki botiki te tokozanga te kobela bino boza wapi biso yeyo bozipa kaka mabulu na bino ya mike maziba mike pamba te kumutula si azonga likako likwa nzete balambelaka ye mosaka te omwende ole fufu pamba ete yo ale mokila ngombe na mokongo bayuma pe ya bazoba